Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous, vous like, vous partagez lien et émission. Il est vraiment urgent, vous partagez lien et émission. Merci beaucoup à vous. Avant de continuer, nous. Le lot tozo lobela ilo como eza vraiment urgent eza pasi na motema ndeko na biso et bakata ba couleur artiste na biso auto yebi oya sala musane bien à perdre grand frère naie depuis Afrique du Sud tellement biso doit ba Zulu to kendaka na source dans malgré toza musika mais to kendaka pe na source to luka non qu'est-ce qui ne va pas et au fait to luka toluka information la source j'allais dire donc c'est ça il y a on a elibino information boyoka pourquoi ba beti ya bakata masasi boyo kango na audio bozwa bo partager j'ai dit bien bozwa bo partager c'est la votre Bibiche Mombo Plasma. Merci beaucoup à tous mes abonnés na lingi bino trop botala ki émission tina suka bokotisa ba publicité botala tina suka bo like bo partager cliquer na cloche de notification yo mutu soko o non landinga non nous au fait on s'abonner na chaîne T entre dans ma chaîne abonne-toi et clique à la cloche de notification cloche wana o cliquer pour émission ya ko landaka so landia ta 5 minutes et ça peut le roté méga peut aussi la tête boza bo pas ni ba abonner donc c'est ça en tout cas. Bonne fête à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui. Bonne fête Noël. En tout cas, Nzamba Rosana biso na bike to ko mape na année 2022 to ya pe kaka awa na chaîne na biso Bibiche Mombo officiel. Sans plus tarder, mes condoléances d'abord à la famille et Bagata Mobimba famille Dibwe si je ne me trompe pas. Mes condoléances à vous. Nous sommes de cœur avec vous parce que perdre papa Mukolo Boye, père de 5 enfants, et ça facilité. C'est vraiment pénible. Grand frère Bakata, Joroy, Joroy, en Afrique du Sud, précisément na Eastern Cape. Eastern Cape, et ça, ville où ils ont moi libanda Jobek, Eastern Cape, et ça, moi, musika. Donc, et ça, moi, moi, matadi, boma si je me trompe pas exact moi heure 2 heures 3 heures donc na Jobek donc c'est ça afandaka na Eastern Cape asalaka na section 1 donc S1 donc ça S1 eza compagnie moko ya security compagnie moko ya security ça ne ki security kuna donc ki gardinage babinga na Congo ça ne musala ne kuna a débrouiller vie na ye afin na Eastern Cape atika bana 5 na Congo selon source on a eu information pas besoin de l'ouvrir information à la source talaka na Zulus donc to aussi qu'on nous information à la base à la source donc c'est là comment on s'est écarté ça fait mal motema parce que moi na South Africa na fandi na mboka wana na yebi mamonde fonctionnaka Joy Roger babengaki mingi Joroy dans entourage babengaki Joroy Clevin dit si je me trompe pas combo famille mais combo ba yebe na Eastern Cape eza Joroy azandenge nini afanda na ya futela na yemoko mwasi na bana bazana Congo abima na bima na sud-africaine wana aza mariée officiellement je vous dis quel risque ça fait très mal. Toza wana pona ko pesa famille motema pasité. Toza wana pona ko lobate ke pona ko sekate ou bien pona ko ça fait très mal. Donc net tozo loboza pour et apprendre pe bande ko na biso ba congolais ba bimaka pe na basi ba sud-africain mingi baza ba marié et ça risque. Bon fanda wana nazo expliquer bien. Bozo kiti bo fanda en plus bo partager pe. Bozo kiti bo fanda bozo ba verre ya mai bo mela bo ba jus bo mela. Comme ça, to me campé ko solanga na bino. Donc, bon s'abonner, donc c'est ça. Na lobi boy. Joroy abandé ko bimana sud-africaine. Abandé ko zo ba menace depuis longtemps. Azu ba menace wana kolo mwasi. Oye abandé ko bimana ye. A prometa ki déjà que a will kill you na oboma yo. A prometa ki déjà nga na ko boma yo. Soko ka to bimana mwasi wana. Quand dégage la carte
Mais bah toi, donc avant de continuer, bon, quand on lit cela, après, on a commentaire, je vous dis. Bon, zalawana, bon, zapété. À promettre que non, on est dans un bon robomo et tout, donc, azaki pena moi, ba problème, pe na milé à moussala. To loba c'est qui est vrai. Azan de artiste na biso, toko loba mabe na ete, nabi ke batu musu ba kozongo na wrong way. Ba kozongo na ndenge moko mabe. Po biso to zalaka soki muto kufi to loba ka mabe na ye. Na yebi vi na ete, na yebi na ndo zalate, donc eza histoire onga na yoki, information onga na zui. Donc apparemment ça qui problématique na place ni ya musala, na batu, donc ba détail mususu na ko pesa nyon sote. Na zui information mais na bomba ndambo. Soki bo lobby na yesu na ma mususu. Ça fait très mal. Mobali kito kombinga, un homme, un papa de 5 enfants, qu'on perdre ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. Et on sait que bando makana sud-africain wana. Bando bima papa et au sala après jour moko c'était le 26 non le 25 ba bimaki pona ozala mukuse ba détails ze bamboze belé mais non lobaka na mukuse dans un shot non lobaka c'est essentiel ba bimi bake mela masanga bake ko duma ka ndenge za bake na bango bar bake ba dumi et tout na area retour area zozonga na ndako na or ba bandaki déjà ko filer au moins ba sud-africain so ba promettre yo il faut faire attention pour nanga il faut déplacer dans une ville wana biso to ba Zulu to ba na South Africa to kol na South Africa to ba moins de fonctionnaires so ba promettre déjà peut-être qu'on zonga la légèreté na habité déjà ceux qui grand frère qui prédente na habité ba on so ba promettre moi na Sud-Afrique ba ko bomba ba ko pesa $10 et pas toti. Bon, on paye ça $10 à Beto Massa. C'est à $5 ou 50 rand, 100 rand. Bah, on paye ça à Beto Massa, ça qui est à gagner l'eau, on te paye 130, c'est pas qui. Bah, où tu as mon douma, bah, yé. Herbaye, à qui type, à fond la guette, on portail, à bien en guette. À fond la guette à quota, et apparemment, bah, toi, on a d'ailleurs filet. Discussion na ebité ceux qui ba net déjà ko ebisa eke to ko bomo pona boy ceux qui ba no discuter nini en tout cas wana to ebité wana voisine azo témoigner voisine abi que non yé abanda ki koyoka déjà makelele mena butu wana ba air wana ceux qui ba 1 heure ba air tardif déjà ba air wana ba bimarate po yo poko bima bo rozwa pe loko pour ceux qui ont témoin zo mande ba oboma butu ba moni pe ba ko boma po ba tika trace et on se qu'on a air wana yo ki kaka hey oh de baganga kawana donc au moins na butu boy mutako bimate pour au moins South Africa yango ezalaka soki bazo sala crime bat balobaka sorry oh cher mo sorry mutako yata ya ko intervenir nde biso zaka na Congo boy mutako yo bali ba menacer mutu boy bat ba ba kota te South Africa za bongo bakoza la bazo botolo mutuka yango biso to te maka tota sorry cher o pour ça ba ko beto masasi o kufa pona mutu mususu ezala bongo siko voisine ayoki li solo ayoki li solo wana. Et au fait, a ayoki makele wana abaki no bima ba ka makele la masasi ba yebaki na bango teke makambo esala maki or bete masasi na kinde ba cheva ki grand frère ba bomie ba ke na bango pe donc grand frère azala ki ba ko découvrir bemene na tongo na ba bomaki wana donc place wana na comprendre que ça place mo isa quiet obisto benga ngo quiet eza place mo isa calme mo ba quartier isa calme wana donc obima na venir bo ko ça ta 5 minutes 10 minutes au moins na mutute donc on les a mis tout comme vous ezoleka donc eza vraiment calme ba côté wana c'est sûr ba boma qui est dans mutu za quitter na peut-être ceux qui avenir ba sécurité bazala rater parce que chaque avenir na ba mapango mususu ba sécurité bazala wana ba ko découvrir ebembe il y a grand frère il y a artiste na biso bakata na tongo donc c'est ça le problème abando travailler na section 1 et pas il y a Dodo il y a grand frère il y a Mamou National bah Dodo na Eric tout donc Ushimata je te salue en passant Ushimata donc c'est ça c'était ça ce qui s'est passé dans Eleka qui bongo et ben on découvrir na tongo no wana le tombaya bazo ebembe bacha na mort et tout donc on découvrir les 26 à part il y a les 26 ne ba ko découvrir ebembe il y a grand frère il y a frère Nabiso je vous dis il y a sœur Nabiso grand frère il y a sœur Nabiso plutôt mes amours
Nangina sabino surtout soki baza bandeko na mino baza na Afrique du Sud. Surtout bandeko mibali. Boye bisaka bango. Boye bisaka bango balingaka basi ba sud africaine te biso toza ba tofandi kuna toyebi basi ba sud africaine. Ba kraka bandeko na biso ya ba congolais. Donc balingaka bango parce que ba yebi musala. Na yebi ke bo comprendre mamna oloba balingaka bango ba congolais. Balingaka ba nigérien boy ba nigérien baza ba biloko mo baliaka ba nzete na bango wana baza biloko baliaka e komisa bango lokwa makasi ba nigérien baza lokwa bangala na biso oyi mbala bangala nde bazalaka nde bali siko ba sud africain tellement mbala bango baza ba lezi baza ba lemba ba kaka so kuteka na congolais moko azo sala nyonso bien et s'il à cause de mutu kapesi à cause de nyonso apesi à cause salele ba dépense donc biso donc ngamoko na témoin na e mamonde fonctionnaka. Donc c'est sur sud-africain noana abandé peut-être que ça va dépense pour un grand frère. Pour ceux qui va promettre que ba mayo eza pambate Afrique du Sud ne bat balobaka crime eza ebele crime eza en Afrique du Sud crime eza en Afrique du Sud ba crime mingo esala maka mo ke za xénophobie ou bien eza la bato mo batoti oyo oto benga biso benga batoti baza ba criminel. Bon ba sala ba crime wana eza omoni lo wa abiso za ba kuluna do ba kuluna Afrique du Sud. Ne ba benga bango batoti bango nde basala ba omene za biso likina ze kuluna bango ne sko ba kuluna ya kuna nde za ka bongo bokukuta nde na nzela ya bango sko ya biso a mingi za na butu mais kuna za ata na 6h bokukuta na toti okuta ina ye ba peso téléphone so ka biso pesa téléphone en plus biso give me my phone pesa nga téléphone nanga abi pesa nga téléphone nanga azo oka muyibi nanga osenga en plus aganga te pesa nga ozuka na malembe opesi téléphone na ye ayo se binge give me my phone opesi téléphone na ye siko soko pesi to résister te ndo mona ke bako boma yo likola téléphone na yo ceux qui peut-être ba checker yo ba moni ke oza téléphone to za mbongo te ceux qui ba mité mabe bako kato elongi bako chayo bambeli ne elongi bako boma bako chubo bambeli de comme na niveau wana crime c'est vrai eza ebele banini wana eza ça ebele mais ce comité na niveau ba prévenir yo déjà que non yo to salo mabe yo to ko lali se bemeno na se il faut faire attention na habité les grands frères na biso soka zaki prudente soka zaki prudent alinga déplacer ta na ville wana pour moi si maman linga na yo moi si ya congolais ataza moi si libala linga mais moi si sud-africain moi si na libala te ko sa ba jeter okufa aboma yo bango kuteza ta moi si libala te soka keneza boyfriend na girlfriend boy bolingani ka boy à comprendre que non oh surtout aux étrangers olingi moi si ne te aboma yo po bango comme meza eza eloko te sans rend et c'est l'autre ça rend eza na valeur ya $10 à tête ça rend eza ba $8 a repese pe ça rend ba ya pe pa abeso masasa ke po bango munduki aza autorisé na munduki atambola nango na ndenge ya cash surtout soit na licence ne atambola nango na munduki na ndako na nzela. Bon, ça comprendre. Donc, le qu'on a une loba d'émission oyo, et ça fait très mal. Et ça la passe la famille. N'abi que famille ba musuba Hollanda, ba Hollanda te, mais et ça la passe. Dès qu'on a biso autu kotika biso na liwa mo ya mabe. Yakoboma. Je ne sais pas, toko loba mamo eza spirituel, toko loba mamo eza ndenge nini, mais eze loko moko accident est commis déjà. Mais eza pour prévenir surtout boza bande en Afrique du Sud surtout ya mibal ba baza se retrouver na ka o to ebe eza ba garçon en Afrique du Sud ba Chine na ba sud-africain ba Chine na ba bi ke non on kuna linga kete a surtout ba sud-africain bazaka bango ba vivre le roi mindele bango baza te ke non olingie nde biso ba se ba congolaise ozaka oseki kabelanga oyo so melanga téléphone mbongo kabelo bonane bango ba senga kate yango to benga bango ba se ba sud-africain baza ba take away les taxis pick and eat. I have a bit of pick and eat, but I don't know. Donc take away ce que la kisine. Donc tu prends et tu en fait on me met en gros emporté hein. Yeah, emporté. Take away is emporté. Donc ba sud-africain to benga ba take away. Au juillet OK naie. Pick and eat. Pick and pay, pick and eat. Donc, pick and eat, zoyer et puis liaye. Sud-africaine, oko liaye, oko bimanaye le même jour, okutani naye, o liaye pe, oko PC à moussou PC à zoa $5 fouta transport. Zoa 20 rand fouta transport. En plus, ça a un problème, t'as mon normal.
surtout soki aza na posa na yebi ke non aza na posa koenjoy ye omona yango problème te et mo bamona yango normal nde biso ezaka osakani nanga bango soki yebi kaka no place wana azwaka plaisir aosengo ata dire nte bosilisi mpe abaluki pakelo mpe babengo how are you can I come bango baza bongo bafonctionnaka bongo donc c'est ça mais sikoyo soki akutani ke no aza déjà na mobali na ye sikoyo yo étranger yo kota na kana ye mibali wana bazala bo po oyeba pe tosutu kaka okufi preuve nini po Afrique d'ici eza mboka mundele po ata balobiki bakeluka mobali wana soki bayi bakeluka ye sikoyo baotunda bino wapi preuve eza mboka mundele yo osani bobakele mbaso to bosani baotunda so boki ata na justice baotunda wapi preuve kende mutu atindi batoti baboma ye na minisa na batuti na badar babomaki ye déjà na butu sikoyo trace ezani à moins ke bacaméra mpo na sur na baveni wana na baveni bacaméra caché ezalaka mingi soki eza baveni moko eza ya bien omona mingi baplace moko eza bien omona bacaméra ezalaka na entrée ya baveni na bamampoko mosusu bacaméra ezali donc c'est ça mpona lelo tosuki wana donc mes condoléances à la famille Diboy, mes condoléances. Donc, tu as presque na souka ya vidéo na biso. Donc, ça fait très mal na motema. Donc, beau comprendre et lo kezana donc mingi ya kolobezate bande ko bazana pasi ko perdre ebela ya mukolobo. Soko tali photocopie artiste na biso bakata. En tout cas, bakata courage. Ebemba musika lisangwa musika donc esalaka pasi mais nzambe asunga bino a réconforter bino donc problème ezalaki nde yango wana mais pona ngai lelo na suki naza ba détail mingi te so tozui ba détail mosusu en tout cas tokopesa bino. Merci beaucoup, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibi Chou Mbombo officielle. Merci beaucoup et bye.